pesa bango na bilengi nanu. Ya les desserts wana. Motoko na mama na biso, donc des fois té yena bengake Michael Jackson ya ba momi tout ya théâtre. Yebo to kotisa bango na masuwa no. Baso boyo ndima, mais baso ndima na kata pouce. Voilà. Motoko na mama na biso belle fille po a jouer théâtre na biso. Je m'excuse. Alongoli on a niveau ya keto a menengo na world. Alors, le théâtre na biso na mabele lisi amenya on a falli ikupa motoko na mama na biso Benfica motoko na yo lisi ngana yeli futa katakati makasi akatakate pona mamba ba film tiketa tata beta bakoko na bango abeta kaka so ba ya beta kaka so ko ngoni lo zo boma batu na kata mboko bazo ni mondima batute donc pourquoi tout ça na problème moko tellement mo kate ça na kata mboko et comme ça batu ba raisonner na comprendre que ça mia omoni mniaso omoni mboko nzali za makasi comme ça ba kiloko mutu esala voilà o comprendre tout le monde mutu so tambola na nzela o ka solo kwa asimba kisi panganga so ka mboka nde mutu komisi na niveau omoni so ka kamie belende mba otonga mama belle fille bata ko tonda mo ba tonge exact lelo arna biso saki na ghetto mama belle vie a tombolanga menongo na niveau ya world voilà bozo ndimate pourquoi parce que azo koko tabino na ba film azo koko tabino na ba film et puis baka koko tabino ti lelo bozo kaka en plus mama belle vie aza toujours silence le armene ya makasi eza silence amen mama belle vie azo délivrer na bato bazana bututu na nzoto na bato banoko banakela mabe na famille etinanyo on baka na abréviation Satan appelle la S on baka na abréviation S Satan appelle la S donc on a tempo to lobela mingi mama belle fille moni bon na nous officiel to moni bongo ya tumba wali bandi wana alobi ke mutabomi théâtre eza bongo madame Belleville Kandi mutabomi théâtre eza bongo madame Belleville Kandi azana hypocrisie ebi ko jouer te kula nzambe nanga pa mapasa maloba pa na yo c'est du n'importe quoi parce que déjà moi na yeba ka Magenya il est ba futa la le tiko to koma ko lobela théâtre Magenya toi là tu toi ngam ko so bolum potaka na zo tetu sayo na makasi ali baka chombo ke fina biso bubulte o moni ke o go yamba benvité mais mo takati na kantimina van sabato réflexion muibe chombo ayiba chombo ya moni fina biso bubu achasa ye motema malamu asali nini alokoti ok biloko tu eza biloko kolokota te mama Belleville mpe aredengani ye ayiba mbongo na god ya mama Belleville on se comprendre très bien biloko molobela mpe makambo ya art mais eza pasi Zuma pasi Makadi eza pasi donc yo na mboko no bayebi olela mboka oyo bayebi yo olela makabi yango message bien capté ya boko so bolumu butaka nazoyebisa yo bayebi yo te na makambo yo bayebi yo pena na makambo buta munene lokwa nazana yo buta munene no pena tina suka toko buta munene yo ka buti lokwa mabela nkama okana na yo pena Magenya donc yo komo lobela mamba théâtre na suka et puis na ko rendre émission moko boye ye mwana ngo Makadi ninu mbenga azoboya papa Masumu parce que papa Serge dans la émission moko aleka qui a dit que ces aba elo so pesa pas madame Belleville Kandi ce pesa na ba respect a repesa un peu madame Belleville Kandi parce que Belleville a respecté aye ayebi ko respecter mikolo ayebi ko tia mutuna na esika na ye mais ko tala boye kaka ye noko wana aye lisusu alobi ke papa Serge za mukala ya mwana mukie ouais attends mon François na lobi wana sur ma place à ça donc ils ont lekele mabe azo ba te sur le bini on se comprend donc parce que Zuma ne dit pas tu dis pas or na kata théâtre faut ça na bagage intellectuel donc maman na biso Belleville azo gagner bango po asa na bagage intellectuel bon ça la théâtre sans bagage yango moni bazo ya koloba n'importe quoi na TV
pour la maman na biso belle vie au hasard icône vivante ozo comprendre o alongoli théâtre na ghetto amilongo na niveau ya world faut topesaka mutu bavaleur na ye na vie soko lingo pambwama ata soki bokaboni na mutu faut tala mpe babon moment oyo bofandi na mutu lokola yo omoni bolamu ya mama belle vie ata moko te ye butu wana soki nakomi serie nazoyi biso nazopesa message lokola omoni bolamu ya mama belle vie ata moko te vino mobimba kopambwama te pambwama faut talaka nanu bolamu mpe moto asaleli mais comment se fait-il oye koboya biso na mama top oyo ajoua père son âme na papa na biso mondweli oyo ajoua na baicone ya mboko oyo ya danger ya makasi to bato bapinaki moto joue voando père son âme na papa na biso mondweli soki avandi kota kojoue voando sentir nake mvoando oraisonnisenga ye avanda na bapapa mondweli docteur touché na raisonne film wana ozoboya mama top epi mama top asali tuna to mama top abandi yo ozoteka petros Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Active Finale Télévision. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission, notre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice Chancessiana, la Cléopâtre. Moi la Souka Bastomi, autrement dit IGF, il y a famille Bota. Voilà, avec mon invité, voilà, le lot Naza Souska Bona, Papa Mapasa, Bolumbu Boko Sobotaka. Voilà, il y a l'Ingarabe Bengaye. Bongo, je ne suis pas seule avec, peut-être je ne suis pas seule à part mon invité. Naza Bongo Pélasime Caméra, mon ingénieur Dave, vraiment que Dieu vous bénisse. Malgré au comica Ratosa PK, vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup à mon papa, héros dans l'ombre, et pourquoi pas à mes mamans chéries. Ma maman Langa, il y a base, il y a Londres, il y a 4, il y a famille Libota là. Je vois là, maman chérie, maman Claudine Bokato là, maman José Loussadis, parce que maman Chantal Moukendi, maman Gina Mabiala, princesse David, Elena David, voilà, merci beaucoup, princesse Davina, merci beaucoup, je suis là. Naza Bongo Nakatia, Active Finale Télévision, Naza Bongo Nakatia, Active du Peuple Télévision, ce que Moninga Awate, Olandinga na Active du Peuple Télévision, Nazalaka wana, Kuna Pekara na PC la Ranenge, et Zalaka, voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup pour la fidélité et confiance. Oyo, Bosala, Bisso, Nakatia, émission na Bisso, ya Bino, Coup sur Coup, ainsi que Nakatia chaîne na Bisso, Active Finale Télévision, voilà, merci beaucoup à ma base, ma bibongo base, n'a jamais écouté un banda sans que dans le baba, oh, yanga, base cours de grand, là, je vois mon yaya chérie, Karine Poutou, voilà, que Dieu vous bénisse, là, je vois mon président Junior Shinga, Yazalara Shinga, son, Yassisi, merci beaucoup pour l'abonnement et pourquoi pas, conseiller, nanga, là, je vois mes conseillers, voilà, merci beaucoup à mon habillère chérie et pourquoi pas, Babi Mokondi, à Podium. Lumière, Podium P Lumière, Zalarabongo, ingénieur Francis Ngolou de Kinshasa à Matadi, Boma, Mwanda, voilà, qui Congo, tout est Kinshasa, Tina Boma, et Zara un ingénieur Moko, ou Azalakawana livra Podium P Lumière, ingénieur Francis Ngolou, et pourquoi pas mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, l'isolo, or, tout ce que l'on Serge Vita, les bijoutiers, Béni Sangala, Mobile, il y a taille, na corpulence, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que Montréal vous a déjà appris Nanga Yosabiso plat d'ensemble et ça vraiment Kitoko Makas. Bonjour papa Mapasa. Motoko na mona tsuka ba songi santé legembende yo. Le ketin piété. Baza matikita. Ba edi ke boko so bolumu botaka linga panzante ke to fana na tempo. Voilà, tout le monde dans le tempo, tout le monde a un bon film, un abisso dedans, qui est déjà vraiment félicitations à Davina, vraiment t'as bien joué, félicitations vraiment bon et cause à la Kitoko Makas, pour tous les artistes et bon et c'est un rafraîchissant na bella production en tout cas.
faut ezalaka pa belle vie quand na bela production momonaki déjà de dog ndenge les quatre films même sur les autres que toza pe na le 2 sœurs ah 2 sœurs déjà il y a déjà na mupepetara madame Belleville Kandi poutune de l'écriture film ezawana na Belleville Kandi na Belleville télévision voilà na Belleville télévision film ezawana to kene to kota to consommer to maximiser ba view vraiment to zala wana opération 100K biso na bango différence ezala kaka biso na bango vraiment différence ezala kaka pas ça film même sur ya ah le 2 sœurs donc to pesa bango na bilingue nanu ya les 2 sœurs wana biso motoko na mama na biso Belleville donc des fois te yena bengake Michael Jackson ya bamomi tout ya théâtre yemu to kotisa bango na masuano bazo boyo ndima mais bazo ndima na katsa kuzu voilà toko na mama na biso Belleville po azui théâtre na biso je m'excuse alongoli ngo na niveau ya keto amemi ngo na world alongoli théâtre na biso na mabele lisi amemi ngo na fali ipupa toko na mama na biso Belleville ah matoko na yo lisi ngana yeli yefuta katakati makasi do akatakate pona mamba ba film tikita tata abeta bakokana na bango abeta kaka so ba ya beta kaka so comprendre omoni loko zo boma batuna katsa mboko bazo ni mondima batute donc pourquoi tout ça na problème moko tellement mokate ça na katsa mboko et comme ça batu ba raisonner voilà comme to ça likambo malambo batu musu ba ça na ka je m'excuse na comprendre que ça mia omoni niaso omoni mboko nzalisa makasi et comme ça batu lokwa mutu esala voilà au comprend tout le monde mutu so tambola nzela o ka solo kwa asimba kisi panganga so ka mboka ndé mutu komisi na niveau ya komoni siko bata nyebe lende mbato nga mama Belleville bata ko tonda mo ba tonge exacté ko tonda bazana taille ko sieste so bata mo katende nia ndé bazo tonga mama Belleville voilà et ça bien ti OK omoni mama Belleville aza valeur ya arnabiso lelo arnabiso saki na ghetto mama Belleville a tombolanga mengo na niveau ya world voilà bozo ndimate pourquoi parce que azo koko tabino na ba film moita azo koko tabino na ba film et puis baka koko tabino ti lelo bozo kaka en plus mama Belleville aza toujours silence donc armene ya makasi eza silence bazolo ba n'importe quoi pona ye bazo bosana ke lelo soki arna biso comme na niveau likolo eza grâce ya mama Belleville mais ebele bazo comprendre ngote bazo boya kaka po baboya mais na kantimini na kuzu ba yebi na kuzumini na kantimini na kuzumini ba yebi benake yende muntu azokotisa batu na masuwa no mama yo pesinga na kosuko soué très bien eza ba biloko moko boye eza pasi mboka na biso to changer au moins so mama Belleville azo sala fierté ya art na biso eza pe fierté na bino bato bozo kokate voilà très bien na bino bato bozo kokate avancer amen Belleville azo délivrer na bato bazana bututu na nzoto na bato banoko banakela mabe na famille etinanyo tolobaka na abréviation Satan apezalaka tolobaka na abréviation S Satan apezalaka na S donc na tempo tolobela mingi mama Belleville voilà et intéressant hein il y a beaucoup de sauts il y a beaucoup de bestioles il y a beaucoup de animaux oyo lelo oyo oya mama Belleville na sentiment voilà mais lelo asa icône vivante photo bois qu'il est ba flair surtout perdre mutu quoi mama Belleville le théâtre na biso tikita tcha voilà théâtre na biso tikita tcha vraiment bomoni bongo ba ilos o papa bokoso bolumbu botaka ya lingaka babenga ebongo ninga uti ko sala pona madame Belleville Kandi voilà mais to moi pe bongo na nous officiel esika o wapi bakena wana de ba fandela na bango ba film na bango te de biso to sala avant tout d'abord to banda yo momone de to ba mamba film na biso awa to sali synthèse to beti li solo te parce que moko la matriarche alobaki bobeta lisolo te bino bopesa rara titre bopesa na référence bango batu bango mo basala nini baya ko s'abonner bango pena baloba bango te mingi ezalaka kuna bakenaka koloba makambu oya bimiso abimisi oyo tomoni bongo kana nous officiel wana nga na lobaka na ba chaîne parce que soki tembe kende kuna tala au mona mamna soloba eza vrai tout le monde bon on a nous officiel tout le monde bon ya tumba wali bandi wana alobi ke mutabomi théâtre eza bon madame Belleville Kandi mutabomi théâtre eza bon madame Belleville Kandi azana hypocrisie ebi ko jouer te kuna nzambe nanga pa mapasa maloba pa na yo c'est du n'importe quoi parce que déjà moi na bagay makenya sécurité ba futa là
Donc tu to comment on le bela théâtre Magenia. Tais-toi là. Tais-toi ngabo so bolumbu botaka nazo tetu sayo na makasi. Toi tais-toi. Toi tais-toi. Nazo tetu sayo na makasi. Soko tais-toi te na ko tetu sayo na makasi. N'importe quoi. Innocent. Yoko tu innocent te mais guess ma wete. Oh. Innocent na makambo yoko tu ya théâtre zaki no Magenia. Ba penga no pa vie na biso bubulu yondela. Oyiba chombo. Maman Belleville a ça nini aya ayi baka chombo ke fiana biso bubulte on moni ke okoyamba benvité mais mo takatina kantimina fan sabato na tempo vraie version ya ngona muibe chombo ayi ba chombo ya moni fiana biso bubul a chassa ye maman Belleville tellement motema malamu ça nini a lokoti OK biloko tu eza biloko lokota te Maman Belleville pe a rebengani ye ayi ba mbongo na god ya Maman Belleville on se comprend très bien comme le bela pe makambu ya art mais ça passe et ça passe Zuma ça passe Makabi et ça passe donc yo na mboko no bayebi olela mboka oyo bayebi yo olela Makabi yango message bien capté ya boko so bolumbu butaka nazo yebisa yo bayebi yo te na makambu ya art malobi yo bayebi yo pe na makambu butsa munene lo wa mabela Nazana yo. Buta mnene. Na no pena tina suka toko. Buta mnene. Yo ka buti lo kwa mabela nkama. Osaka na yo pena Magenia. Donc yo komo lo bela mamba théâtre na suka. Et puis na ko lande mission moko boye. Ye mwana ngo Makadi Ninu Mbenga. Azobo ya papa Masumu. Tala pour moi na to sa modi na vie na mobimba. Même a ozo sala et ko avancer te parce que ba papa Masumu baza ba icône. Baza ba icône vivant. Yamboka oyo. Na papa Masumu basali na yebite. Donc ils sont nyos surtout to landa groupe salon. Dans ba groupe tout et landa groupe salon. Yamoni papé lombe donc on appelle sembo te place ça. Voilà. Na quatrième kitoko o appelle ça qui maman na biso Belleville. Na maman biso aussi pechanga. Na ici pechanga na lettre S, marqué tout lettre S. Alors ça la ndenge papé lombe la kisa bangote. Donc mutazaka na mayele wona za maman na biso Belleville. Donc ici papa na biso mbote place ça papa na biso elombe po bangonde baza bano ba uta na groupe salon. Voilà. On se comprend. Très bien. Fierté à groupe salon. Donc comment na Makabi Ninu Mbenga. Yes ala na libandi. OK ndeko na libandi na minu nyoso. OK ndeko boya, OK ndeko boya mutu lokola papa Masumu. Donc c'est que biso ba comédien nyoso tout ya Congo. To la toli o mabe to boki on a fait. Parce que obungi mabe. Donc bosani mabe donc est grave. Donc obunga papa Masumu. Voilà papa Masumu za valeur. Papa Masumu za valeur na bokoyo. Voilà, merci beaucoup à Bokoso. Tout ça, quand on a cané na ye. De mon qui est au bon sa micro, pardon. Candele qui n'a micro et côté maman la cata chemise de au monde appelle quand les lamba ils aillent au la mettre les mi. Téléphone peu comme le barra ya. Monter téléphone maintenant le ba ngo. Voilà, merci beaucoup. Revenez à notre mouton. Voilà. Bolumbu na mona ki pe kaka na émission wana alobi pe ki papa Serge a banga ki ko jouer na ye parce que papa Serge dans la émission moko aleka ki alobi que ceux ba elo so pesa pas madame Belleville Kandi ce pesa na ba respect a ko pesa pe madame Belleville Kandi parce que Belleville a respecté ye a yebi ko respecter mikolo a yebi ko tia mutuna na esika na mais quand la boueka kaye noko wana aye lisusu alobi ke papa Serge aza mukala ya mwana mukie ouais attends mon François na lobby wana sur ma place aza donc ils ont lekele mabe azo baté sur le lobby nini on se comprend donc parce que Zuma ne dit pas toi tu dis pas. Or, na kata théâtre, faut appeler un bagage intellectuel. Donc, maman na biso Belleville, azo gagné bon pour asa na bagage intellectuel. Bon, ça la théâtre sans bagage. Il y a un moment où il n'importe quoi na TV pour la maman na biso Belleville. Au hasard, icône vivante. On se comprend. Au hasard, le théâtre na ghetto, à un niveau ya world. Faut te passer à mutu ba valeur na ye. On se comprend maman na. Très bien. On se comprend. Très bien. Et ça peut na passe na mboko yo.
koboya ko reconnaître tant sous musala ya mutu aso sala oso comprendre boso zela mabona biso belle vie ingenze mene po bino boya bosa nini bondima ye bondima katanga za vivant parce que aso sala trop pour na art na biso voilà mutu asui ameni alongoli na Hollywood amelongo na Congo yebisanga nana sala mona mbogo sala soki na tournage ya mama na biso belle vie tala ba norme ya tournage okasala kwa komando mutu a tourner mais balobi ke ti lelo atonaka na mapangwa batu wana ya nani o mtalobaki yango ya nani o wana oyo olobaka milumbenga wana ye mtalobaki yango déjà biso tourner tozalaka nana kenda ko tourner na lupango ba Lyon mais lobi ke soki aseki ndenge tobengaka ye nde tobengaka madame Belleville aza boss asomba lopango ezaki akoki kotourne bato bakoki kotourne wana eza ya nani wana ya mwasi wana ya nani a mwasi wana ya lili mita alobaki yango te baza bato kolanda te omoni bato déjà bazopola déjà baboyaka kondima eza lokola moto alali te soki bise olali ayebi soki nalali nanga te so moto akwei soki biso okwei ayebi soki nalingai nakwei awa donc oyeba ndima eza te mama Belleville aza na kindu na luya voilà tovanda na tempo baza na matikita bazobanga toza toujours wana na bokoso bolumbu botaka voilà bokoso tofanda na biso kaka boye famille bote fanda nango biso nyonso toyebi ke ya Jean-Pierre azalaki bongo fils chéri ya madame Belleville kandi ezalaki bongo ye kaka na mutuka ya kitaka te ye kaka na mutuka mais totala boye ya Jean-Pierre bakotisi ye kaka na tournage moko te ya Jean-Pierre a révolté akei kuna kaba voisin ya Jean-Pierre comment roloba ba n'importe quoi tandis que na monye na aleki na Anouchka officiel alobi ke alobi ba insanité concernant Papa Serge que Papa Serge émission moi ça que alobi ke ceux qui na ba eloge au pesa ngo madame Belleville kandi parce que ye aye ba kandenge ya kovanda na bato e ba ko respecter bato atiaka mukolo vraiment na esika na ye mais alobi ba n'importe quoi en plus de mon équipe biso notre publication ya ligne d'accord pour la madame Belleville kandi alobi ke na kati ya bela production nesika pena ya trouver donc a trouver pe kuna azana fier ya ko travailler na madame Belleville kandi parce que kuna eza classe mais ya Jean-Pierre ay kolobaki ya Jean-Pierre kolobaki na sekata bandeko ya Jean-Pierre lobiki kuna eza classe te kuna eza nde cimetière eza nde côté ba artiste ba kundamaka de alobi le ba n'importe quoi voilà justice pour Jean-Pierre tous les cas ouais pour nanga déjà boko so bolungu botaka message bien capté déjà ko kamoka te soki mutu azaki na mutu akomoki etonga mutu akomoba mabe mutu déjà kota la Jida azalaka cousin ya Jésus voilà mais atrahiraka toujours Jésus on se comprend donc bon malasa mutu asana yo on se comprend donc batu lokwa ba Jean-Pierre ba Ibutu ba lokwa ba Jida Ibutu ça ina mama Belleville Jésus Jésus ya moi ya za ina ye so ndeka za ina mama Belleville ya mo ntanga ke côté wana akiko trahir siko nani mama Belleville donc muto ko boma yo o asaka na yo tellement za ina mama Belleville ndazu force tanga ke côté mususu ya ko trahir mama Belleville ya ko ba n'importe quoi mais ndeti ngabo nazo kama te po eza ma solo déjà oyo tout le monde n'a pas Jésus. Tant qu'il y a ça, c'est que tu as un karate, mais tata ko to kara parce que grand prêtre Jésus va trahir pas ya cousin ok. Oh ma bengi na komba Jida. Moi je suis biblique. Je suis biblique. Je peux prêcher. Tu es biblique. Mais aujourd'hui je ne prêche pas, j'attaque toujours. Tu es biblique. Je suis biblique. Tu peux prêcher. Mais j'attaque toujours. Tu comprends donc Jida zaki cousin mais Jésus. Voilà. Parce que na yedi ke et salama déjà pas Jésus. Le quoi va salon maman Belleville. Pas moi non nani. Jean-Pierre Ibutu ngana soka monter parce que na yedi ke salama déjà. Maman Belleville oh yo batu bazo sala na mokili et ça ba makambo déjà et salama. Donc Jean-Pierre Ibutu makambo sali et ça non originalité ça non photocopie. Original non tout monde ngo déjà pas Jésus. Donc net ngabo na kamwete. Donc na moni bina ke et ça ga suite. Donc il y a Jida, nous avons suite à Jida, donc ils ont un problème. Mais yebaka maman Belleville aza moto yo avant d'agina yo pe bien. Mais kolongolongo pa na ye, to komo mona ozolo babola moti. Na vie soko lingo pambwama. Ata su bokabo na moto, faut tala pe ba bon moment oyo bofandi na moto. Lokola yo omoni
bolamu ya mama Belleville ata moko te ibutu wana ce qu'on a commis sérieux nazo biso nazo peso message lokolo moni bolamu ya mama Belleville ata moko te vino mo bimako pambwa mati pambwa ma fotala kananu bolamu pe mutasali eli mais comment se fait-il oye ko boye biso na mama top ou jouer personnel na papa na biso mundoiri ou jouer na ba icône ya mboko ya danger ya makasi to bazo ba penake mutu jouer voando ah personnel na papa na biso mundoiri so ka vandi côté ko jouer voando sentir penake mvoando au raison senga ye mama top avant na ba papa mundoiri ah docteur touché na raison film wana mutu ozo boya mama top et puis mama top asali trona art to mama top abandi art yo ozo te ka pétrole tu n'as rappelé pas tu peux na ça pour toi na kota na kantimini ya ngomoni bobanga nga boko so o te kanini tu vendais le pétrole en français ozo te ka pétrole mama top azana déjà o yazawana avancé oza mutu o yoza modi na vino parce que batutu o yozo boya wana basa na niveau na ote mama top aza mutu a jouer na ba grand ya mboko autant yo au bando jouer na bango sima ya mama top donc yezo sala marambo mama top asala mais mama top a sala marambo yo salati faut que la reconnaissance mon élo ko bomba biso na art sur le art na biso songi sima parce que et belé ya artiste comédie baza ba reconnaissance on se comprend tout ça on a poto boyaka kwa sa elo na malamu lo kwa ote on se comprend wa sa elo na ote te et ça m'a bien on se comprend donc soki mutasali eloko na ye faut ko bois qu'il ba fleur la fleur voilà so bois ba fleur te on rose pe matembele abogile lo wana sakanda on va boire un fleur et puis on a simanda ko telme pc kandelo ko neza bien a vous ina bi kala kasa maladi to na mboko yo nyangwana OK muto ko ko boya mutu ko mama top te bozana niveau moko te na art banda le lotilobi malgré tout oyoza mais mama top azana niveau na yote. Voilà, merci beaucoup mama top azana niveau na yote. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis de début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui à travers votre émission, notre émission Coup sur Coup qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, la Cléopâtre, moi la Skabasongi Songi Atrabadi IGF ya famille Libota. Voilà, nous on est là pour te défendre, pour te solo la formato fan dato analyser, tous à la bisote pour te finga. Bande konanga ko bande mission na ngai banda ki kino na suka to fini na bisote to lobi na biso mabe ya mutute parce que biso na famille Libota en tout cas vraiment to finga na bisote so ye ko ta ma finga to zala na biso wana teo voilà boko so to komi na suka ya émission na biso ya lelo mo bambote sala vraiment ki to ko makasi ne message bien capté ya boko so avant na pesa mbote mama Belleville kandi zalaka o zalaka wana ndimaka ba fingo donc ko fingo bazo fingo ya monde force force na yo donc soki Satan azanzamba zalo yoko zanzambe tika ba Satan bazala donc bango ndemba opeso force ya ko travailler donc oyo zawana po bazo chola yo donc lingano pe bango bakoma na kanote lingaka ba yini na so bazaki 50 bakoma 100 nde yango na sala force no message be capté bambote nanga na moni tourno de sarpa boutique M Squad donc Paris Asie Europe mokil mobimba donc na moni de susu Gina Mianda, donc Gina Mianda, la femme de Bobini, donc Babingoma, na moni sous strata kota matiti, na moni Gloria Bombeke, la donc Titen Salantungan Sala, na moni de sous Tonton Paris, c'était que poto na poto, Armandine Mayangi, Tiketa. Ciao, voilà, merci beaucoup. Heureuse de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre à travers vos téléphones portables, vos ordinateurs, ainsi que vos écrans. Voilà, merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokato, la maman José Loussadi, sous ma grande sœur Karine Poutou, voilà, et pourquoi pas maman Chantal Moukendi, maman Gina, ma Biala, mon tonton Vini, voilà, que Dieu vous bénisse, Bazalawana, vraiment, pour nos conseils, ça, qui tout comme c'est pourquoi pas mon habillère chérie, Paul Lissoumpa, mon habillère chérie, Paul Lissoumpa, et raté pourquoi pas mon ingénieur Francine Golou de Kinshasa à Mwanda ezaka kana agence maka o ezala bongo et couvre biso naba événement voilà et couvre biso naba événement à travers podium P lumière voilà ingénieur Francine Golou que Dieu vous bénisse babi musala kitoko merci beaucoup nandima qui vraiment pour proposition wana ya plateau que Dieu vous bénisse na koka ko bomba te tsara na bimisa parce que kana nga mona ska basongi songi les boss aiment mon papa héros dans l'ombre aïe biké chacha
Nesegara parce que nazalaka nanga nakanda te voilà merci beaucoup na sima caméra nazaki bongo na ingénieur dev babi moi mobala lobara na été ye boko vana ne 7h 12h à lobate ya talara la mise voilà mais keba bat balobate bara mambo mais abonnez-vous massivement sur notre chaîne Active Final Télévision ainsi que Active du Peuple Télévision voilà ne kana ute ko lobana ibandeli soki naza awa na kati ya Active Final T nazalabou na kati ya Active du Peuple voilà wana na sa elango moi fier ba monde na doki si moi lolema pour ça la kitoko makase ça la tsunga tsale lobi ngo ata bon consulter et ça la vraiment tsunga tsala kuna nazalabou na kati ya Active du Peuple parce que ba chana biso ezami balé au mona nga awa au mona nga pe kuna boka moite nazara na kati ya ndaku pe papa za be moko restez toujours branchés c'est cimenté collé scotché sur notre chaîne Active Final Télévision quant à nous on vous dit au revoir.